Otikingate et même bandeko au bazar libanda na pesino merci l'assistance na bino na consolation bo consoler na libota et puis na soutien au bo soutenir ngai pour papa lelo azala ata honoré moi moké faut les bateau ba là c'est ça quoi il y a un assistant de on a bébé badaki ebele artiste badaki ebele mais yo tomoni eza négligence eza par rapport ya nini maswaku tosola ngozo bomba po ntema no ezo regretter ke bandeko ba assister te exactement ngai elo na koloba eza pasi na ba réaction ya kotala bina bandeko mosusu
Votre attention s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, toute l'équipe on a fait ça à moi programme. Comment est-ce que tu vas dérouler? Nous avons par prière. Déjà, c'est à 13h presque. Nous avons la prière. Et puis, il y a papa n'a dit sur papi. Après, on fera sur prière. Et après prière, maman, tout l'équipe a prédication. Et papa n'a pas papa. Mais on connaît fait sur moi, mon il est à mon niveau. Nasimba ya prédication. Tous en mot de circonstance. Et puis, il y a fils aîné. Il y a papa Alex Banza. Papa Nabiso Fabrice. Abali Maswaku Otelibu. Nakombo ya Maswaku. Ndeye ya Olekapona Kosala mot de circonstance. Et mot de circonstance, il y a que l'équipe a biographie à papa Nabiso Alex Banza. Né Nasuka. Bande Kobalengela qui moi quelque chose. Oye Kosala Keko Topanzana. Sans plus tarder, papa, papi, sauf que vous avez voilà, amen. Hein? Est-ce que vous avez un ensemble de bazar? Amen. Est-ce que vous avez un ensemble de bazar? Ce que vous avez reconnaître que souffle au sein d'un go, et ça y a Yesu. Dans le job, il est comme un beau. Ça la moi bien. Est-ce que vous avez commencé à me dire que vous avez dit que vous avez dit amen. Voilà, on a sepelé Zambé à Pambola Bissonion. Je vous joie l'exhortation. Nasei de quelle ma passe aux amis pour la prière. Merci pour la vote aussi. Tokuta naka la circonstance des alcaïbili. Mais les lots, c'était l'eau Sabiso, Nazela Liwa et Papa Bisorex. Moi, je suis condamné, tout sans Bisayo, tout le monde va me tourner belé et saté. Parce qu'il y a deux hommes et à temps per circonstance. Le programme, nous sommes les Canaawa, Zalana Biso, au nom de Jésus. Passant tout au lobby, amen. Voilà. Nous sommes dans le verset 2. Ecclésiaste chapitre 3, verset 2, la Bible dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ce côté les mythos n'auraient parole de Dieu, ça va bien. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et Zalina tango ya kobotama, pesana tango ya kokufa. Tango ya kolona pesana tango ya kopikola oyo elona maki. C'est la parole du Seigneur. Je vous en prie pour une covane. Bien amen alina yebisayo que chaque chose a son temps. Likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Et les dieux que nous vous prêchons, les lots azanzambo aza organisé, aza ordonné. Azanzambo asalaka makambo na temps. Yango bazobenga ye maître ya temps pe ya ba circonstance. Motu nyonso na mokili oyo azovivre na temps mibale. Temps ya liboso ezali motama na ye. Ya mibale ezali liwa. Ndenge tovanda awa biso nyonso moto auta na lola akwei azalaka te. Biso nyonso soki otali na carte d'identité na yo okomona référence ezolakisaki obotamaka batie yo na date. Obotamaka le 23 songolo, obotamaka le 24 le 2 ezolakisaki obotama. Soki mpe nzambe asepeli azwa yo soki tokei na kituka na kitambo tokomona bakotielo mpe date na yo okufelaki. Nalingi nayebisa motu moko nzambe permettre ke tobotama to na mokili eza par hasard te. Nous avons une mission. Tozana musala oyo nzambe atindi biso na mokili oyo. Ndenge obotamaki yebake oza peut-être na tombo ya fina yo eza na bato bakomi déjà na midi eza na bato bakomi déjà na basoir ya fina bango. Peu importe babengaka yo bato balobaka osalaka bien aimé ekosa yo te olingolinga te. Un
un jour biso nyonso tika mokilo. Bonjour à tous. Juste dans un président mais je vais juste vous remercier. La présence Nadino, Ndenge Bolandi Ngai, le débit, Papa Kopa de les 31, si jour à l'élo, en tout cas au Tikingate, et même Bandeko au Bazar Libanda, la Pessidino, merci l'assistance Nadino, la consolation, pour consoler Anna Libota, et puis la soutien. Pour soutenir Rai pour Papa Lelo Azala Ada Honoré Mouamouké. Et je vous dis, Nzambe apambola mutu nyonso oya pansaki nanga. Mutu nyonso oya alandi ngai Nzambe apambola ye. Et naza tellement d'émotion makasi. Solo ya papa parce que pendant tous les 6 ans à Bella, nous avons soutien à et au moins que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Ok, merci. Que ma banza Alex. Papa n'a pas banza ma banza Alex Azali originaire du Congo central. Mais à côté de la Brazzaville. Papa n'a pas à côté de la Brazzaville. À côté de la Luozi. Wana wapi esika à Kanaki de l'école primaire, secondaire et humanitaire naie. Malheureusement à Kenaki aussi il a classe naie na Brazzaville et sika wapi azaki diplôme d'état na section commerciale et administrative. Papa na biso Alex Banza abalaki na maman Elisa Mangani et puis babotaki bana mitano donc mitano batbabi linga la tête le 5 babotaki bana 5 après divorce il y a papa na biso Alex na maman Elisa papa Alex a continué à lisusu kobota donc asalaki libota na sima ya bana 5 abotaki a continué kobota bana misatu okufa na ye atiki bana 8 mais présentement awa esika tozali toza kaka na bana na ye mibale donc moko auti koleka oyo azali aîné ya famille il s'appelle Fabrice Banza et puis na troisième ya famille soki kotelema Noëlla petite sœur moko ye wana Noëlla et puis na Fabrice Banza mama bana et papa na biso azalaki commerçant munene kobanda awa na Kinshasa pe asali musala na ye wana ti na mboka Pointe Noire na Congo Brazzaville kuna azalaki fournisseur ya bafruit na port ya Pointe Noire et papa na biso asufraki mingi na maladie ya diabète ndenge touti kolanda na maloba ya papa na biso Fabrice asufri pendant 6 ans na maladie ya diabète. Et après kozoka na likolo nde et kosala ememaye na liwa donc papa Alex Banza atikaki mokili na biso mokolo ya samedi le 31 août 2021 yango bato bane kovanda lelo ezali bokundami na ye donc ndenge tozali awa baza déjà na cimetière donc tengaki to projecté baimage yango malheureusement et il est en retard donc tout ça na programme ndenge moko na bango alors nde tolobi molimo ya papa na biso Alex
et puis Manakimia. Musique, c'est pour continuer et puis protocole, bon, mais ça pour merci. Merci vraiment à Toza, à Sika, place à Matanga. Ezali, il y a des artistes et comédiens Maswaku, Banza, Fabrice Oboyebi, a été fait la Papa Naye, Papa Lex, Banza, où vraiment les lots n'a pas de noir, déjà Kundaye.
belé mais les lots tous vraiment il y a compter tous attends sous 2 3 4 personnes au balandi m'assoit que tu éviter hasard un problème na artiste tu éviter vraiment mes condoléances merci beaucoup OK nde tolo baboye bazozonga bauti de cimetière bakundi bazozonga mais lobby fait mortuaire ezaki tout le monde qui est qui bien mais le jour il y a enterrement tout le monde absence il y a pas artiste et belé il y a consacré tout le monde a reçu matanga ya ba ndeko ba kufela ba papa ba maman ba ndeko banini yozara wana assistera ba ngomelio tout le monde yoza négligé ba ndeko ba été zanini vous avez un problème ba ndeko comment bon nga vraiment na un problème na batoté le bande batu ba na problème na ngai na rappelé non problématique te na opesa nzambe merci parce que ko compter ko to ba artiste te mais o ba yepe baza ba artiste mususu ba msupe baza pena konité mais au moins ba ye ko assister ngai sauf que bilongi opé bani o to mona ka to landa wana nde ba yete gloire à Dieu to pesa nyoso merci pa nzambe parce que yemta sali circonstance ezala boye donc voilà nazo tenir moto rigueur te mais likambo lizwaka kaka mutu yo sozo tenir rigueur te bande ko ba biso ba tenir ba rigueur to mona ki papa na biso ya si la bisalu papa ote otika biso to mona ba artiste belé baki il s'agit na yo po ya ki ba te belé ba dans ba programme ya tournage te par rapport que moko ya artiste na bango moko ya ndeko na bango ko fele papa kutu corps ke nek so ki ba 8h bande comme so ba ba 9h ba badaki e belé artiste badaki belé mais yo to moni eza négligence eza par rapport il y a nini maswaku to so la ngozo bomba pour ntema no ezo regretter que ba ndeko ba assister te exactement ngai elona roloba eza passi na ba réaction ya otala bina ba ndeko mususu mais na komisi nzambe parce que nga ça fait un temps nazala penza suna miliete na rasoka mutazu problème nde na ye voilà na yebite ba plot du temps na bango ndenge ni nezaleli mais na komisi nzambe eza pe na bato tant papa kufaki tant ovanda na makanza babande pe goya ba yepe ba yo talo donc na tenir moto rigueur te mais likambo lizwaka kaka moto moni donc tellement matanga eza wa te tamusu eza yangwana matanga eza te tamusu eza yangwana ba association nini oyo zaka nango to yebi tozana bomoko tozana bana nguya lisungi tozana ba association ebele ya ba artiste et comédien ba association ni yo za na katwana ngai na ba association tout nazalara mais sauf que na ba groupe ngana lobaka te na yo kaka mais na lobaka te voilà ce qui cotisation na pesaka ngaza so na yo ki que les problèmes boy faut cotiser na piaka so comprendre bon moko ça fait un temps na mimona yesu na kati ya groupe te mais na ba problème ce qui likambo eza ya gabi abenganga so ka moninga masoko cotisation na yo preuve neto kuta na ba moment ba sorti boye ya matanga bovandi boye mona maswaku oyo chete du coup fona pesa parce que biso nyos photo sunganaka moi 1 franc moi 2 francs wana tango bosangseli ndeko et ko permettre eta msazong sa ba instrument tam msazong sa ba kiti na kimia moni bon na tenir na moto rigueur te parce que matange na kufeli maintenant ni silité tozana na ba jour ebele OK bana ba soso tanya to moni ya ba moko fondateur ngeza Christian Shoka ya bana nguya vous appelez na bana nguya o ya Gabriel Bolembo non bana nguya lisungi en tout cas na ebité naza ba groupe mususu eza na téléphone ngana kotaka na ngate mais le contribution ba salioté ba contribuer pour na hôtel na ebité so ba sala to ba sala te en tout cas na ebité. OK, à éviter c'est bon ça c'est ce qui vraiment fondé Christian Shogo au telle émission oyo na maman na biso Gabriel Bolembo tumba vraiment ndeko alobi a contribuer aka
tout ça là association on a association et salima par rapport que ceux qui ndeko surtout premier degré ou ils papa naé ceux qui a eu problème il faut beaucoup kabo sungaye pour azam moko ya kati association mais maintenant eza à place si tu ebi que anniversaire de salima qui zaki un certain du avril je crois 4 avril non le 10 avril ndé au fetaki awa le 10 avril no fetaki awa bato bazaki awa et belé yako sakanate bilongi na bilongi fete bandaki na moi ti pourquoi mais lelo ka place ozo la papa na yo to moni absence ya artiste c'est que bayaki par rapport ya fête matanga ba négliger comment fête to ya gebele ti fête to za gebele matanga to za mukeza bongo voilà yango na lobby ba o ba monani gloire à Dieu ba o ba monani pété gloire à Dieu to éviter ba empêchement ni bazui vraiment nzamba pesa biso nde makasi et là on a sepeli papa Kundami et puis nayambi batu na mwa muke o nzamba pesi ngai yango nde important o nyonso etikali gloire à Dieu to pesa nzambe lokumu yenda lingi circonstance o ezala boye loko les aboye ezatamsu pe mama boye komaka po révéler yo potamsu et faire comprendre yo que aux arandengeni na batu nazara bien yo yebiti ngara bien na mututu na ba staff banin komela mututu te ba staff nde na genda sote ba staff pena na genda sote au moins que nde na bi batu na ngai ekiri na nga ba baranga na ba Patrick Kapuku l'homme sage ya baranga la muki Patrick Kapuku donc voilà bango so ba bengi nga na yaka to vandi to partager boule mon ami ni chopper aké ngam na tikali yaya ngane na tikali likonzi ya famille shaba meton so na shaba poisson meton moni bandeko mususu bolia poisson bon c'est la vie vie za bongoti yo lingi muto vous avez bien la princesse mais a été princesse Cardozo bayamado Cardozo ayaki Yamado Payaki princesse Mimika Bongo ayaki alekaki bon nazo tenir moto regarder et après présente na vie ayaki te ayewa te lobinda ayaki te azala na ngai ayaka mais lelo eza lobi kazoya parce que place aza pe na yebi place aza donc là on déplique place aza na yebi au côté la bango na côté la bango te na biso vrai on comprend donc voilà na teni pe mutu regarder oya c'est bon oya yete c'est bon mais là il peut la monioté il passe à un voyage azoki mo kopa chocho il fait que biso mi balé mais et salige nga père koto cadavre donc moi okende zaki te mais moi si na ye chaque jour ma mireille azalaka wana ma mireille pe na chaque jour la richesse pe na monioté bo solate bon non tokutana te po ba uto se réconcilier na Kalunga c'est yo mto tigali po na ba Gabriel ba se réconcilier ki ba Kalunga ba se réconcilier yo ra mto tigali ba tiko gidi ba za na problème nete est-ce que la vérité faut ça problème ba Kalunga be ba loba ba vérité ba jolite ba se réconcilier kana tokutana te so beaucoup te bo se réconcilier na bino soto sola c'est bon mais arrivé payer pendant père nanga dayaki père nanga daye ba kundi lelo tika distraction père nanga daye ba kundi lelo papa zana na sama bele ba finike ka sikoyo ba polémique wana quelle polémique à question tes questions ba tunenga na plateau na répondre ki bango vous comprenez nana matanga donc atera yaka ko yaya batomoni materazi aux rappelé un musicien tout le monde peut présence à materazi malgré depuis que tout le monde était ils ont un problème materazi ouais tout le monde présence na yo landa ndeko na maswa kule auti kokufa la papa na normalement yaza pena frère nanga et puis yebika baloba ki faut la bateau ba olela c'est ça quoi yango na système de bonanga yebika moi ba otala yo en tout cas bateau ba biso ba soutenir artiste et puis
tout peut ça n'a pas force surtout dans bataille mawa c'est ça oui c'est important OK merci Matira Rémi Kofodo Rémi pardon Rémi tous appels Rémi awa c'est tout moni na ba ndeko na biso de simba micro bazate tout monaki ya basila ya batebele ba katale belé ya rosaranate mais ya maswaku tout moni ka ngana yo bon il y a relobezan on est belé mais tozota ela balobi totala ti 15h totala na ti 15h so ti 15h poto roloba polikambo baloba ke non kofodo yo kotela ka mutentel bo kotela mutentel bo est-ce qu'ils ont bon ma makama maswa kuna kotelina tolo balikambo to moni ba comédien te comédien ngana moina misu nangeza kaka yanjau nani Serge Juillet o ngana moni bangwana ni atangi mibale wana ozomona quand même na mutu ko maswa on lipe ba liba Christian Dos ba Christian Dos ba bondi na tsaka bango te po bango ba délégation ya maswa ba bato yo ba kotika maswa te na makambu tu ba oza pembe na maswa so to otala ke bato misika